Bambote na balandi nyoso ya TV. Mais oui bere bo nzambe na ngai. Maman, c'est trop ça. Baya mwasi. Bojali. Tant baye bisarabino. Kolala kolamukeza ngolo na bisote. Makasi na bisote. Mbote na balandi nyoso ya TV, tu veux pas de la star congolaise autrement dit Maman Lupango na Canada. Ya mwasi ma kuluto. Nengina bise bwele oyoyo. Balandi nyoso ya Belvikand. Babi Mama Showbiz. Mama YouTube. Mama akangi sali mobimba kamadi ya bato ya Delta si a Delta. Delta akisi. La famille Libota. Je pense que vous allez bien. Ndeko moi si. Nanyina bisobo. Bon, moi, je n'ai jamais na compte na bino na chaîne na bino disons. Ngana yaka na chaîne na bino te. Na yaka ko commenter te. Tant on a bandolo landa style oui. Na bandolo ya ko commenter. So kana eloko na ebisa bino ke to landa ngolelo. Et ma part aussi na sengi pardon na ba critique nyonso na salaye. Nanzela ba commentaire, nanzela ba TikTok, nanzela ba Facebook, nanzela ba YouTube, bisika nyonso na leka ukuta mabete ona loba mabepo na ye na tsako na enregistrement Jambali Bisangai, Maman Belvo je demande pardon. Je demande pardon na nyonso to sana sala ki ya mabe. Nanjia ko finga yo na ba réseaux sociaux na loba mabe na critica na loba onyonso. Wena se justifier ça de mettre ba témoin. Na sengi pardon na sincérité nzambe wana vraiment Ali Bisangai yo ko voir place na motema na yo ko Ali Bisangai. J'espère que o landa ka émission oyo atalelo atana pokwa je demande pardon. Nzambe vraiment Ali Bisangai. Lebisa ki nzambe Ali Bisangai na mona kango eza ba biloko moko ba ranking moto ko déjà na mona importance. Ils ont même ils sont pas impliqués dans la vie. On te peut-être sur n'angela ko finga na zoka ngabe pa morinanga. Peut-être n'angela ko finga ona na yebite nini yo ko yelanga lobi na ngona sima. Moto ayebi ngaite. Moto amona ngaite. Moto ayebi fina ngaite. Mais ngala commentaire na zo swata ko finga ye. Nzambe wana vraiment alimbisanga. Maman belle je demande pardon. Pardon. Banda lelo na décision na kuchikala ka lisusu. Koloba mabepo na yo te na kuchikala ka soko finga yo te. Na ebika bato mususu ba oloba aza ba kute ko biso eza bongo. Soki mutu alobi vite bakoni ko finga yo. Uza ba kute, uza famille bota azo kosela oui na ebi bato mususu ba finga, bato mususu ba oloba bongo. Menga na lolo na sincérité ya motema nanga. Je suis ba kute na finga ka ye. Na news na ba TikTok na ba Facebook na ba news na sala na fingaka mais lelo conscience na ngezonga ki à partir à le 29 na mona ki ke muto na fingaka masale loko na sepeli na gangi na sepeli en tout cas na zaki rempli na zonga ki na joie c'est pour cela que banda joana conscience na ngezonga ki na ba ki tamba limbisa nzambo ya kelanga na kela mutu te. Nakela mutu te conscience na ngezonga ki nzambe nga na sala mutu te na pesa mutu souffle de tanga itaza star na biso amboka nga de na yebie et ma part aussi na sengi pardon na ba critique nyonso na sala ye na nzela ba commentaire na nzela ba TikTok na nzela ba Facebook na nzela ba YouTube bisika nyonso na leka ta mabete
Mbote na balandinyo soit tu veux pas de la star congolaise au Mali maman le pas au Canada. Boko c'est la ka Belvi Kandi awa keno aliaka mikuwa. Bofuta motumbongo moko boye soit disant zaki moi si à Belvi Kandi aza soki na Brésil nga na récupérer moi so na mena tikala ko ya koloba te. Po Marina pekisa kinga na Belvi. Na pleine fête soki ya nani yango wana soki ya Siara. Boye bokosi lisu makamususu. Bolimbisa nga mikono baki no tia maquillage te. Nazaki na rendez-vous mo rendez-vous ngo pesili na sisi yango ezaka pembeni na hôpital. Na baki mikolo maquillage te. Tango na ko peti kisila bino maquillage bo sepea nanga te. Tokomi tolandi lisusu mikuwa, muto aliaka mikuwa. Bevi wana aliaka mikuwa, ndembo mona ke wana aliaka mikuwa. Ba mikuwa ya fête nyonso bomona ka bono bomona ka ina ba fête aliaka. Oh. Biso même na ba théâtre ya Belvi Kandi. Total la théâtre ya Belvi. To mona ka ndenge Belvi aliaka na ba fête. To mona ka ndenge Belvi aliaka. Finalement bolukaka ne. Vous avez un examen moi sur. Moi c'est. Moi sur à coach, elle dit papa les ça des binonini yo. Le mon ganda moi sur. Écoute-moi bien. Bon si vous m'en avez la page, je vais vous poser un commentaire. Sorry. Et si vous m'en avez la page, je vais vous tu es loco à Zamunoko. Bonjour. Bonjour Yaya. Bonjour. Désolé de dérangement. Juste que malheureusement n'est pas autorisé à filmer. Mais je me filme moi-même. Il n'y a personne qui rentre là. Je sais, mais des fois il y a des gens qui se prennent. Ok. Ok. Bon, otala moi mobile hein. Otala ye. Otala ye. Et là quoi boye pas telemi ayo finga nga. Bomoni? Komoni nani? Komoni soki not Luka. Not Luka. Oyo ko finga ngani. Et là quoi boye. Bomoni? Otala pe sou moi na moi so finga nga banda lobi ta okana tie téléphone we aya finga ngai. Longo kuna place publique va filmer tes poani. Boni buzoba bo. Safi Tosenge. Yo ndumba ya Safi Tosenge oyo. Yo. Omona déjà na ndako na yo. Omona déjà na nini na page na yo. Safi. Safi Tosenge. Tosenge. Omona déjà na chaîne na bino ya nani ya Sila. Tango solo ba ko botika papa ale boza pe na soni. Na waza na soni ngayo. Ngana za na soni. Siko papa le pa ko ka soni te ye mukolo bo akomi ko tambola kana sima bana mike. Atambole pas si ma belle vie titi ake pas sila et là comme pas Jérémie ya ko yo ka sonité kaka ngande mutu na oloba na yo ka soni tango azo finga belle vie kuna ba jeto ezanga mutu na makolo yo ndumba matama minene longilo kwa nini poile o bazo kalingela poisson yo sakana nganga na yebi yo si omona na ba page na bino ya otia ba commentaire o papa la zo linga sala na bo mona ondeni bozo mona ondeni ni bo mona o papa la zo sala te Mabana, yo bosani ba bien fait ya Belvi Kandi. Yo penjo bosani ba bien fait ya Belvi Kandi yo mabana yo ndumbo ya mabana oyo. Yo ndumbo matama mineno Safi Tosenge oyo yebinga. Omona déjà na page na bino bien na YouTube na bino na otia bino ba nini ba commentaire. Bozala ka côté na bino ti. Bozo yunga on dirait ba taba moko bo. Bozira ngana oya na ndako. Merci beaucoup. Safi, ezambano asuka Safi, Safi, mbalano ya suka na mono na live nanga. Na mono na chaîne nanga to yebani te. Omona nga jamais na ya kotia ba commentaire. Na biloko na bino asila. Mbalana yo ya suka. Ato ana milieu public moyena lo makasi ezati. Mbano asuka, OK?
Donc voilà. Ezamba na bino suka, ok? Ba na bino suka. Ouais na compte na page na ngabo bando ya okoma bikoma koma. Bomona nga jamais na ba page na bino. D'accord? Bomona nga jamais na ba page na bino. Alors, tout se respecter. Au pesinga respect, on appelle la personne respect. Vous comprenez? Tout c'est non. Bomona nga na ba page na binoté, d'accord? Alors bino pe boya na ba page na ngate. TikTok na kotaka na ba page na binoté. A part ba page ya ba os. Bomona nga na ba page na binoté. Alors bokeba na bino e. Bokeba na bino. Vous comprenez? Bokeba. Na ba page na bino nga azala raté. Olimbisa. Na ba page na bino nazala raté. Na ba YouTube na bino nazala raté. Excusez. Na ba TikTok na bino nga ni bomona ngate. Mais nga bino yanga bino boya kaka. Donc veut dire que nga tout ta bino. Allez. Mabana. Zala respectuer. So okende na malembe. Tala moi ba bien fait au Bellevue salé là yo. Bevi, si stagiaire au kunda moi si na wana oboma na kindoki no na kindumba no po o sala tout o kende poto pa ya makango no wana femme mariée wana ti lelo no ba divorce te zelanga na komanda ko bino boluka ba problème bino so bwana biloko ko loba te boti ko yo taba ba taku na bino na nina na ba chaîne nanga na ba YouTube nanga na TikTok nanga. Bomona nga jamais na yaka na ba YouTube na bino. Botika ko yako yunga na boluka musala ko sala. Na lingi na ngate. Na boy na ngai. Boya na ba chaîne na ngate na boy. Na kamadi na bino te. Boluka ba chaîne bino bokende. Ngate nga na boy na nga na chaîne na nga. Na boy. Pourquoi bino boluka ba problème, boluka ba problème. Boy bike nga pe komo na nga problème. Vous voulez que Lukaka pas de problème. Et nous, si on a la page, non? Bon, on a déjà la page, non? Yo safi botenge soki tosenge mbana suka batela matama na wana eza ondire osimbeli mutu mususu komeka te po mobali no tosenge akobima na comprendre koza mutu amuswa usa muswahili soki topoke na moni pe na ba page na yo keba na ngai oyebani te keba toyebani te bokeba bomona nga jamais na ba page na bino natikala jamais kotia commentaire na nga mutu na mutu osa musala nende nga lingi olingaka Bellevue osaleli Bellevue okumisi Bellevue oprier pour na Bellevue osanjoli Bellevue olingaka makoko sosoriso okumisi ye wana etalika yo mutu opekso azate
Okopon. Mutako pekisa yo azate. Bino musala bozwa. Donc voilà. So bozana loka ko sala te pardon. Boya ko yunga na page na ngate. OK? Not Lucas. So ki Norbert, so ki non nani no na Lucas. Mbano asuko che munoko je mbisi ya mayo yo. Balambisi ko mafuta ezate kureke mungu ape ezate. Bache fonge oh bachani. Mbala suka. Safi tosenge. Mbala no ya suka. Sinote na mama na yo. Na tata na yo. Na likango no tosenge so yibe mobali. Bokota miniature. Pour moi, je n'ai jamais na page ya Sila. Na tia commentaire. Même quand j'étais avec Sila, na denga bien. Na tia jamais commentaire kuna. Alors tout est chacun de nous. Elle a droit ou bien il a droit. Ya kulinga muto ya lingi. Muto ya sepela na ye. Ezate bino boya kosela biso ba matalana na bino. Tango ba finga ba gi kuna. Tango batu na bino ya chaîne na bino. Ba finga mama top. Bafinga mama Milo. Bafinga ka Belviti lelo. Belvia finga na ti lelo. Au moins 4 à 5 ans yango. Donc on a vu les akesengo. Do fingi la biso Belvi. Tuko biso to tika bino. Wa lokuta. Bino bozaka lokuta. Donc Belvi na bongi na masandoli ya mafinga. Hein? Belvi na bongi na mafinga. Bino to tika bino. Toko finga na kitoko yaya. Bozela na nunga kaka. Ko finga na kitoko. Loka bwana besoin ko finga na. Loka bwana besoin ko finga na. En tout cas toko finga na kitoko. Po ngano na mona makamba boyete. Bino musana bino boya ko finga batu na ba page na bango moko. Sorry. Bino botika omona nga na ba page ya Sila te. Eza na batu mususu ya Sila onga na solaka na bango. Mais naza na tina te ko tshaba ba commentaire. J'ai couru. Donc à bientôt.